Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. Na mokolo ya lelo telefone ekoma moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, no bossa ninga kama mikanda l'état na mboka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone na ngai. Nzambe, bapibie mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tokosuka tamba tepe. Na suna mbongo te? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana, solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service auto bengi RAM. Registre des appareils mobiles. RAM ekopesa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka deja na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe awa na RDC. Poto longwa ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe boye. Tosani la ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyoso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya telefone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi telefone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani to mitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango to bomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu. Na RAM Téléphone comme moninga solo. Na compte y état de siège qui proclamé na chef de l'État a nommé ba gouverneur militaire pour na consilisa insécurité na est RDC. Toujours na est affrontement entre ba rebelle ADF na armée congolaise. 2 personnes ba kufaki na butu ya lobby. Na compte y a portrait ya membre ya gouvernement lelo. Tosaeli bino portrait ya ministre ya justice pe garde sceaux madame Rose Mutombo Kiese. Esenga koyeba ke bozali ebele pona kolanda Ken News ou informaka bino toujours d'une manière très professionnelle. Tozala na pona osala bino mosala kitoko ndenge bolinga. Mbote partout dans le monde des Sikozolanda Ken News magazine OP Sakabino toujours d'informations vraies et vérifiables édition le bandit kato fongolango longona chef de l'État congolais on a nommé qui ba gouverneur militaire na nord qui vous paie na Ituri bola na ba détail et longona Nathan Siata. Consécutivement na état de siège où ezala qui décrété na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba gouverneur militaire pe ba vice gouverneur policier ba azala qui nommé na ordonnance présidentielle mokolo ya lobi mercredi 4 mai 2021 na ba terme ya ordonnance yango lieutenant général Luboya Nkashama Johnny nde azali nommé gouverneur ya Nord Kivu ancien commandant ya première zone de défense ya Kinshasa à cause à la seconde na commissaire divisionnaire Alonga Boni vice-gouverneur Oyo Azali policier kasi côté ya lieutenant général Constant Ndima Nkoba nde Azali gouverneur militaire ya Ituri à cause à la seconde na commissaire divisionnaire Ekoufali Popo vice-gouverneur Oyo Azali policier ba gouvernement Oyo militaire ya Nord Kivu na ya Ituri et koti en fonction mokolo ya lelo jeudi 6 mai date oyo ya entrée en vigueur ya état de siège bako exercer ba prérogative nyonso dévolu na ba gouverneur civil bango na ba assemblée provinciale etiki ko exercer na temps ya état de siège oyo mais bako continuer ko bénéficier na ba avantages sociaux conformément ndenge ezali prescrit na ordonnance décrétant état de siège. Durée ya état de siège oyo ezali ya 30 jours. Tokanisa ke ba kondi oyo ba koti en fonction pour na 2 provinces oyo
bako sala mosala na ndenge mokonzi mboka azali ko pesa bango confiance bako décevoir YTP population azali ko compter na bango poete ba silisa insécurité totalement na deux provinces au ya République démocratique du Congo ndenge population nyonso azali ko zela Kinshasa et l'équipe partout. Na oyo etali ba disposition ya kozwa pendant état de siège au na Nord Kivu pe na Ituri, porte-parole ya gouvernement congolais Patrick Muyaya Katembwe elongo na porte-parole ya armée pe ya la police basalaki conférence de presse conjointe bola na ba détail na élément oyo. Suite, il y a déclaration et état de siège proclamé na président de la République, conférence de presse conjointe Moko et Salemaki na radio-télévision nationale congolaise Lobieleki, Wapi ministre de la communication et médias Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole à la police nationale congolaise colonel Pierrot Monamputo, pe porte-parole à armée, ba révéla qui 4 niveaux pe musala oeko salema concernant période d'état de siège na province ya Ituri pe Nord Kivu. Selon Léon Richard Kassongo, porte-parole ya armée, 4 niveaux à mosala yango ezo concerné ba axe oyo politique stratégique, stratégie, opération pe tactique. Pour un rappel, état de siège ezalaki proclamé la province ya Ituri pe Nord Kivu lundi dernier et par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une durée à 30 jours. L'objectif ya kozongisa kimia pe kolongola insécurité la province ya Ituri pe Nord Kivu. Nyonso yango ezali kosalama pour que Est ya République démocratique du Congo kimia ezonga pe intégrité nationale ezala assurée. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na Est ya mboka na biso lobi l'équipe affrontement esalemaki entre ba rebelle ADF et armée congolaise wapi 2 personnes bakufaki bon na ba détail na Nathan Siada. Ba combattant allié démocratique Fox ya ADF ba atakaki mokolo ya lelo mercredi 5 mai 2021 commune rurale ya Mangina située na 30 km na ouest ya village ya Beni na Nord Kivu. Selon Bourgmestre et entité Oyo, attaque Oyo et débuté qui n'a pas 8h du matin, heure locale. Bah, assaillant, bah, cible qui position moko ya armée. Bah, qui quand même réussi à piller, bah, bien la population. Au cours, il y a accrochage, na bango, na armée, moko ya ba combattant à Koufaki, ndenge, azali ko affirmer autorité locale Oyo, pe ba kisike, moko pe ba militaire, na côté ya FRDC, yep, à Koufaki, na 2 batumoussous, bazala qui blessé. Plusieurs habitants, bah, kimaki, bah, tirwana. Dans la foulée, 3 personnes bazalaki blessées par balle. Ba ADF bayaki na Mantumbi na kokoma na bango na Mangina bayaki kokabwana na 2 groupes. Groupe moko et attaquaki position ba FRDC bazali situé na plantation Feza. Pe ba combattant misusu bazalaki wana pona kopier ba taba pe ba kiosque ya batu mususu. To perdre militaire moko pe to enregistrer 2 blessés parmi ba civils. Ils en a 3 personnes pe bazokaki les sous moko ya ba ADF akufaki ndenga zali ko expliquer Ephraim Kandondo bourgmestre ya commune ya Mangina. Même source ezali ko bakisake ba asaya oyo ba incendie 15 ndaku mokoka na kati ya bandaku yango structure moko ya santé. Attaque oyo est provoqué déplacement ya plusieurs habitants vers ville ya Beni. Pe tant to bandai ko koma na ba pokwa calme et yaki kozonga nango na Mangina. Certains déplacés bakomaki kozonga na bango na bandaku na bango ndenge source locale moko azali ko témoigner na yango tokansaki awa musala e bandi par rapport ya état de siège buzoba oyo nyonso ekosila Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya ko découvrir ba membre ya gouvernement Sama Lukonde lelo to sali bino portrait ya madame Rose Mutombo qui est azali bongo ministre d'État en charge ya justice pe garde de sceaux. Né le 19 mars 1960, ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux, Madame Rose Mutombo, qui est azali juriste de formation, magistrate de carrière en qualité d'avocat général près le parquet général, près le conseil d'État, y azala qui moisi moko sur 9 hommes na poste cité plus haut. Présidente nationale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, AFPO,
Nouveau garant la justice congolaise a travaillé à Bamboula et Belé dans le domaine de la construction de la paix et de la lutte contre l'insécurité. Dans la société Nabiso, il y a disposer expertise, il y a haut niveau sur la stratégie, il y a négociation, transformation de conflits, puis la technique qui répondre à la question de l'éthique et du genre. Rose Mutombo Zali Moko, il y a la rédactrice, il y a politique nationale du genre, il y a la stratégie nationale, il y a lutte contre la violence sexuelle, il y a Zali Moko, il y a basi o babunda makasi pour la justice et égalité du genre et la effectif à la RDC. Ministre de la Justice sous gouvernement Sama Lukonde Azali licencié en droit économique et social na inukun na oetali ba formation en d'ailleurs il y a université. Madame Rose Mutombo Azala formée sur le genre, sur le leadership, sur observation en 2004 a participé à la formation. Il y a un formateur, il y a l'école nationale de la magistrature en 2005 à Paris. A joué formation de formatrice sur la résolution 1325 en 2015. A joué la formation et belé ce qui kotanga et l'équipe Moutouya a joué la formation et ndenge na ndenge. Kasi ba formation pe expertise na ye o na domaine ya justice ndeko sala ko justice ya mboka na biso et Tombouana. Bon vent l'excellence Rose Mutombo dans la tête, il y a justice, il y a RDC, car c'est la justice qui élève une nation. Kinshasa et l'équipe partout. Baltesco Moussounia ba Congolais a tiré bino sur le marché, lame de rasoir, Nelson Platinum triple X. Bozoïde na élément oyo. Beltesco Mosungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesala kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba Congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke bakwa faire nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku, sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco Kinshasa et l'équipe partout. Lelo ezali journée mondiale de sage-femme. Mosala ya sage-femme ezalaka ndenge nini soki ozali na bomo epenga na za na bomo po sage-femme moko ayambaka yo mokolo botamaka. Image pe commentaire. Depuis plus de 15 ans, date peu journée à le 5 mai ezali dédiée à l'un des plus beaux métiers du monde. Journée à l'élo, c'est-à-dire journée mondiale de la sage-femme, profession où ils ont comporté multiples facettes mais encore méconnues du grand public. Journée à l'élo, c'est-à-dire occasion, il y a qu'à découvrir métier ou donneuse de vie, peut qu'on rendre hommage, n'abaye ou ba pratique kayango mingi kolakisa, importance na bango na kati ya société. Tout ba que ba sage-femme bazali
mibali pe basi o ba pratikaka profession ya kobotisa bango basungaka ba maman na kobota na tango ya accouchement. Ezali profession moko très noble po bango nde bayambaka bébé na koya na ye na mokili. Comme sage-femme esengi 5 années d'études pe formation na ki sage-femme pe 1 année ya médecine. Sage-femme a surveillaka grossesse, alandelaka évolution ina yango pe yende ya géraka accouchement. Métier oyo ezalaka kala réservé na basi lelo oyo ekoma mixte même soki basage homme bazali mingi te. Oyo ezalaki lobi kosalema na bandaku na bancienne ya village lelo kobotisa ekoma science oyo etangamaka na kelasi. Na cadre ya journée ya lelo tohonore basage femme nyonso ya mokili mobimba pe particulièrement ya République démocratique du Congo. Pour grâce na bino nde ba maman babotaka na Kenya. Vive le 5 mars, vive les sages-femmes. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'actualité en continu kasi na lingala awa tozosala mosala kitoko ezo pesa zuwa pe ba misusu bazolanda biso bozwa ba extrait ya ba mission oyo eza déjà en ligne na KNB News chaîne YouTube na biso kasi kobosa na te ko s'abonner. Carrière professionnelle na bandi premier groupe na intégré qui groupe Sinark et pas président Caleb. Président Beveni Toukeba na dit Caleb. Après Sinark n'a que intégrer les étoiles de Bobo. Par rapport à la vision na déjà ndé na bando lingi la makam na bando na Sinark ya mo na ba logique nango ya na ba ndenge nango na les étoiles de Péné qui c'est bon. Après on a eu intégré les étoiles logiques exactes. Les étoiles tu as la philosophie na biso moi tous les groupes ya la philosophie nango. C'est que philosophie na ngana nenga na lingi la makam na moi na Sinark ko ndeni ti le Sinark qui m'a été pour makambo pour ko ba travaux za makasi hein. Les étoiles qui Sinark na ba travaux. Et so les étoiles qui Sinark na ba travaux. Les Sinark ya ka ya président Caleb. Sinark ka moko ya président Caleb. Les étoiles de Bobo et l'équipe Sinark. Ah bon? C'est le plan formation. Oh, mais pépinière à théâtre Congo les étoiles. Bon. Pépinière totally la majorité bana tout les cas na école il y a les étoiles de Bobo na PC président Bobo Manoka les tout puissants du théâtre comme bonjour président Bango Tsikozali président Bobo Manoka bana nyonso o baleka na les étoiles biso tout émerger très bien. Sinar que oui les écoles à Bastar et Bimisa Bastar mais moi na ni a outa Sinar pe na bu na terrain pas ali ah bah c'est belé to yoka bango tozo yoka nani ngana ko bando tangiro président Ada Ilunga produit les étoiles de Bobo. Okay. Président Raïs Lubula produit les étoiles de Bobo. Président Merveille LBG produit les étoiles de Bobo. Apollo Noir président Inuni produit les étoiles de Bobo. Nan Moussous. Voilà na otanga ba o eza pena ki na terrain bo ba betaka. Parce que tout ça tellement ébélé. Tout ça tellement ébélé. Les étoiles les a pépinière et puis na lelo président Bobo yaki na philosophie moko oyo azwa a instaurer ngo wana ko instauration te a imposer ngo donc pour ça la terre très bien il faut vous aligner les étoiles. OK. Yeah, yango bino ba yebela bino kaka ba style. Biso ka so talika so style ka moko ka ki Bobo. C'est quoi batu balo ba rappeler ça défaut hein. Oui, batu balo ba défaut moni pour ça limiter. Logiquement mutu yo moko moni pour tricher bien, il faut zamayele. OK. Pour tricher il faut zamayele. Les étoiles les qui style na bisognon sur le roi bisognon sur tout ça bongo mutu faut y na touche na ye président LBG RAY na même style y na touche na ye ça la ba pièce na ye ba titre na moza arabe avec ses bibliques et ça déjà loko ils qui na les étoiles te pour les étoiles to kana bandenge biso to kena ba titre mo mais ba apocalypse pièce na bango tout titre na moza apocalypse ngape R na ye na zone na ngaka na ndenge ba titre. Mais ce qu'on a tel na binga na ko ya pena nini na ngo ko za ya mwasika balobaka il y a rien de nouveau sous le soleil mais biso to fika ba makamtam so za ya kalana to est-ce qu'on a retouche na biso et ça passe pour na ça la plage c'est des 1 et puis moi na ina et ça passe na ça la plage deuxième des choses ça passe pour na tricher histoire à ba tout soit na ba histoire moka ya bongo to ça pena fort to créer ba histoire à sika bolobi yango ndeko Fayulu ye akoma kaka na likambo ya malamu abandai kotelemela abandai kosala ba marche ya este mais ntango basali état de siège aza koutilize bato ne batelemela ngo nakanisi boyebi bino moko na bamabota bato pe ya lolenge ya bafayulu bazangi te meme na 12 tribus d'Israël
bo bazali kosala mabe to kobundisaka bandeko na bango bazali eza lokola bandeko Fayulu ya botama opposant radical te opposant radical ezali lokola ba grand frère Kolutu Frank Diongo o bazalaka penza ki so ateleme likambo ata bopesi mbongo akoya pona mbongo na bino te ba Frank Diongo bazapna ba opposant solo me bandeko Fayulu bazaba opposant te bazaba tomoko bakoma lokola ba commissionnaire mboka alingali ya mbongo créer mo idée na yemo réforme yango na état de siège réforme za ebele ba port za ko be ko futa ba taxi te ba port ebelo boka ki bande ko na otanga kombo te bazwaki lokola mbongo na bango mona ba commission na bango moko se ba chinois ba na ba conteneur boka na ba port nyonso kote ya mai ya Mwanda Boma Matadi ba conteneur ba chinois na iza ko futa te nakanisi bana Matadi bana Boma bana Mwanda bokomela nga bobito lobelango tokolobe na siki penza tokolobelango bolobi Fachi Beto abomi système wana circulation quand même monétaire et bandi ko salama na Matadi na Boma na Mwanda bobanda ko lela bolobi pona Fachi na bino mutakomeka na Fachi atomboli bino ya on attend bino botonde na lobi un jour tant to bandi ko découvrir ba vérité boy bana Congo bisika nyonso bozwami na partout na Montréal na Québec na Ottawa bokomela kanga lokwa mama Isa Nkema lokwa mama Mélanie mama Béatrice bolobi boza kozwa vérité politique na Fachi Beto bo moto aboto kozwa wapi soki totiki ngana bandi ko comprendre bino pe bandi ko comprendre peuple tozala ki liboso na boyinga aveuglement ya ko comprendre politique ezala ka so moto alobi likambo babimisi ba terme na bango etikali kaka bongo na bandi na kanisi nanga na bino to bandi ko comprendre vrai politique et bosolo politique ezali wapi na mona mboka Fachi Beto état de siège salami tosomona ba innovation ya sika bino moko bolobi bomoni ba sememe ba ministère muso ya aménagement soki atali kaka na libota mona lokwa Gilwa Ndomboyo oyo alinga aménagement tout le temps bomona asali ba aménagement partout na ba boende atongi ba stade ya sika ba assemblée ya sika partout même na ba Katanga na ba est Gilwa Ndomboyo bomoni ba pese charge ya aménagement ce qui veut dire que Fachi Beto a sa vision alingi moto asala un pas il est comme para comme garant de la nation abaki selio Kinshasa etonda makambo lelo motune etunami est-ce que ezali normal que moi si alibala asenga mbongo na ex na ye bolanda reportage esalami na Hervé Zaka. Le mariage est sacré, que le lit conjugal soit exempté de tout suir et le bas biblia. Les autres comment qu'on constate légèreté na jeunesse au baso bala na génération ou par rapport à la génération passée. Ma bala mingi ya kala ezalaka ba compromis to boyokani entre deux familles kasi yango e bandaka ko rumela par rapport ya lelo o mwasi pe mobali bazali na CVP parcours mulai na ba ex ba kutana na ndenge na bango ba ponana kasi mutu na mutu azali na histoire na ye pe mutu na mutu azali na vie na ye généralement mingi kati na bango batika ka vie passée nous quitter komona na téléphone numéro ya chéri ya kala bazalaka toujours ami sur Facebook ba misusu pe ba komanaka na cadre wana mutu na etunami mokolo lelo est-ce que ezali normal que moi si ya senga aide na ex na ye en tout cas wana ngaso na yoki yo na boyo po tula bon nzela yo kendaki ozo ngasuna nzela wana o moteke esimba te muto ayebi point faible na yo yo zo kende ko senge to azo kabelo lisungi mais ngaso na yoki na tiki yote esimba te eza malamu te donde ko fo boye loko wana eza malamu te po un ayebi na point faible na yo moni biso to mibali na biso mibali nga soki na kabeli mwasi to soki na zonge na solo na mwasi na kata mbala moko to mibale na ozwaye bosiko na kabela o meto okenda bisoti o moteke kitote simba ta nga so na yoki yoko na zoloba na boyo jamais ça ne se fait pas ça m'a raté parce que les gens nga na kondima loko ata mkomo do autoriser mo jamais so na moni yomba moko donc na do abati tutungane na boyo na kana zuwa makasi ninga kutu nengo na te so na zangi to go reporter on dobi ça ne sert à rien na makambo yaka et ça anormal donc anormal wana kuna le bon mabe ça trop anormal donc ndé na zabwe moi so nga zalaka na ye akoki osenga aide pas ex na été pourquoi
toyebi ba réalité ministère moko yemba donc kobanga moto alinga mwasi na te banga mingi moto azala mwasi na po yebi ba point fort na ba point faible ya mwasi na yo donc déjà so mwasi na ko mo ko senga eza sous parmi ba point faible donc toyebi déjà suite na ndenge ezalaka akomi na mo a dire likolo na ye donc déjà nde tolobaka mbanda akoyi koleka ngati que ce soit président de la république so ngana tobi na mwasi moko so kolekinga soute donc na ko linga te na ko permettre te mwasi na ngaki osenga aide pa mbanda o mbanda ko leka nga jamais ezalaka te pe ko ezalaka te mwasi ngai naza na ye eza impossible na mona ye akende epai ya moto bazalaka na ye ake kosenga lisungi ezalaka te mpo ngai moko naza te soki eza ndenge wana bazalaka mwasi na mobali donc ngai mpo na ngai bon mpo na ngai na kotika donc mabengani mwasi wana akende mpo na libela pa tobimisanga incapable ayomisanga zero donc mobali azozwanga ntina leta mwasi oyo natika bani nazwa ye me azokoka ye te ayaka kosenganga su bani napesaka ye bon donc nazokita pena ozo comprendre eloko ya ngai nayo kosalela yango te na mibali oyo basalelaka yango nakoyesa bango te basi ya kovivre na bango te fo kotike mbala moko na mosika na oyo tolobaka après l'amour c'est l'amitié ki amitié yango esalaka basolola bien tanto ke mobali tunake ana mwa passe moko boye mwasi amoni ke place okende ozwa eza te na place ke ayende osenga to na libanda ayebi ke relation mo nasalaki soki na ke na réussir opesanga ya malamu nango eza nini soki ke bokaboneli na ndenge ya bien jeune garçon akomi okipe to abala to mpe ke komi obala nde ezala bien oke osenga aide opesa yo soki alingi asali tike kozongela mpo ebi point faible na yo soki oboyi na yo okango na makasi te aide yo mpo omesana-ki mabe te mais soki azalaki comportement mabe na osenga te soki nayebi ke nasengi mpa na ye te so nasengi mpa na osenganga nzoto na okende te na osenga te mpo ke nayebi comportement na ye tolobaka na bakoti mosusu ezali interdit catégoriquement na mwasi oyo abala ou pas akontaktaka ba ex na ye du komema eloko ya mobali mosusu na ndako ezali synonyme ya infidélité pe ekoki komema kufa maladie ekoki komema pauvreté yango ezali vraiment mobeko na bakoti mosusu kasi en général kosenga mbongo na ex na yo mama ezali malamu mingi te ezali une façon ya koexpose ndako pe mobali na yo na ex na yo po mwasi nde atongaka ndako pe ekolo Kinshasa eleki partout. Édition Lelo Esili, merci l'équipe technique et rédactionnelle accompagnée qui nga na sima caméra oyo tozalaki na Hervé Zaka awa tozalaki na double pomo régie finale et simamaki na Timothée Kaembo azosa mosala kitoko réalisation et simamaki na Nathan Siata pe nazalaki assisté na Mongo oyo asalaka mosala pe kitoko awa na kati ya KNB News. Merci na bino bolanda kinga partout dans le monde tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya koservir bino na bosani kolobake nyonso esalamaki na coordination ya Grand Lion de la Communication Jimmy Mokendi tokutani lobi Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.